Awa Margesa mupayape azate kasi bapayape bazalaka bana Kongo bamona pe bato batelemi liboso za bana tozali na executif mpanzi na ngai ndako represente biso bato baza banana bana mboka oye yango tokopesa bango maloba epenga loba secrétaire national en charge à droit de l'homme et à justice, ministre de la justice comme ministre de la justice. Son excellence, exécutif adjoint ya Django Zaliawa, pour repérer ça maloba, pour repérer ça bana. Merci. Merci mingi na monopoliser malobape. Oyebi événement lelo ezalaki déjà prévu donc à cause de la semaine passée. Mais mbula ebebisaki makambo. Lelo biso nyonso totie mababolo mono matse tokondeli nzambe. Oyo lelo makambo toza koloba etali mboka na biso. Donc nzambe ekoyoka biso ye mutu apesi biso mabele oyo ye nde akobongisa nzela mpo mabele oyo bakambeli biso akokambela te ezali
nzambe ye moko moto asali ke tozala yango donc tokokolinga te lelo mabe na biso te yango wana ndenge nalobi naza na bakonzi na ngai bazali awa moto ya liboso boyebi papa Musa maître Musa opesele maboko imene mokeye misiki wata esi ekengwa role na ye na kati ya parti na biso mwabasi deja papa papa Océan asi a présenté topesi ye merci ndenge ade malgré horaire na ye na baengagement na ye batribution bapesi eza monene olandaka ye na télévision olandaka ye na prise de pouvoir na ye na baradio yango wana lelo topaza koya alimbola biso oyoka position ya parti ndenge nini ezali papa oyo lukumu tozwi lelo porte parole ya lamuka oyebi président Epenge président ya FDD yeoya boyebi ke asalaki molulu monene akelaki na président ti États-Unis azali mokambi na biso ya monene na lamuka sur le plan politique otia matoi oyo akoyebisa biso oyoki yango banda sango epai yo ozali likambo oyo etali kaka biso awa te toyewa toza lokola barepresentant oyo nyonso batikali na mboka donc tokopesa kolekisa makambo ndenge ezali napesa maître Musa parole po toconclure na honorable na biso président na biso prince Epenge maître avant la parole. Bana ya Martin Fayulu oye nayoki bino na te bana ya Martin Fayulu oye tolobaka toujours mpona mboka oyo Congo oyo koya ndeko Félix atumboli bana Congo oyeto boyete mais avant oyebi ke toperdre moto monene oyo azalaki directeur de cabinet ya président élu Martin Fayulu papa Jean-Claude Mwalimu autaki kotika biso tobundi komba oyo na ye elelo atiki biso je pense que tokozala na makasi et puis makasi na biso il faut ebakisama lisusu mpona kocontinue komba oyo tolonga mwana mboka Félix Tshisekedi. Une minute de silence. Yango tolingi toloba ndeko epenga kiti na terrain tolingi toloba oyebi ke président Martin Fayulu alansaki idée ya cohésion nationale mais bomoni ke basali nyonso parce que balingaka Congo te basala ke bana ya Congo basangana te pour que tolonga bitumba oyo tozali nango na mboka oyeto boyete babandaki nani koboma bato na prison baye babimisi bato na prison po bakoye insécurité partout na Kinshasa basali nyonso baye kobimisa likambo etali constitution
nyonso wana ezali pour que bana ya Congo bazala lisanga te. Kabila asalaki 18 ans otelemaki ete otelemaki ete parce que Félix Tshisekedi akokoka makambo oyo alobi akokoka yango yoka mona Congo ameki kotepatepa o révision mbangu balongwe na révision balingi nde bachange sikoyo constitution oyo ya mboka. C'est-à-dire que Félix Tshisekedi atikala seko na pouvoir. Mais la ligne est Sabinobu. Bitumba oyo tobanda déjà. Nous allons intensifier l'émotion. Tokotelemela ndeko Tshisekedi ti à comprendre qu'on ne joue pas avec le peuple. Alobi ba oposa ya nzala oyoki no obile moto oyo akambaka bato akoki koloba makambo wana moto oyo akambaka bato akoki koloba likambo wana elingi koloba boye bana makefayulu oye elingi koloba boye Félix Tshisekedi a séduit les Congolais. Amoni les Congolais, les Polonais. Amoni les Congolais, les Soba. Alingi koloba boye. Bino peuple congolais, oza kondima makambo nyonso yaza kosala. Yango lobi boza bato ya nzala. Bato ya pasi. Mais il faut sikoyo tolakisa ete peuple azala moto apasi te peuple aza mpe mutu ya nzala te nasengi na yo boye parce que sikoyo il faut tolamusa peuple congolais oyebi te makambo yango ebandaka na ntangwa oyebi te makambo yango ebandaka na ntangwa nakoloba mingi te nsima na korepete makambo deux fois nalobi mwana ya ntango telema lobi deja présent matin alobaki me na nzela ya batwiti il faut qu'on fasse parler la rue tokobima na nzela tokobima na nzela et chaque samedi tozala na manifestation tokomobilize bana ntango nyonso olingi toloba boye nova s'il vous plaît tolingi toloba boye mboka ekomi na pasi makasi lobi yoka nanga lobiki ke tozwa blocage électoral na mboka oyo nanga alobi Félix sokotikisa ata virgule moko na constitution nga na kosenga Kivu wana mobimba ekoma mboka mosusu na kosenga indépendance omona sika mwana mboka Félix alinga mpe mapoka tokotelemela ye mpo tolingi Congo ezala ekolo oyo voilà nakoya kozonga peut-être na nsima totika nanu porte parole ya lamuka azwa maloba apesa biso nini oyo ezali ide ya lamuka ekoko te alors avant topesa mikro
Avant de faire sa micro, la présidente de ce Bengue, tu vas être dans mon dos. nalobi bobengela ye maboko mutembe kese yembaki makoyaki na se tika makolo na yo mais lelo Félix doit partir. Ça y est, à 4 secondes, mon côté à 2 secondes. Alingi élection même le président et ça on va pas député on y a mais architecture nous sur la démocratie personne n'a fait vivre ça. Merci à notre merci à Mandego Nyonso dans l'ancienne mobilisation générale. Et ça c'est mon moment sécurité. Maman Marie, on continue à jouer. Maman nous sommes à gauche. Merci. Donc nous Zamba Zanabiso, Ozoma Nakina. Merci beaucoup.